Flash, flash, flash. Peuple congolais, l'air est grave. Vraiment, au ezali message, peuple congolais n'y a ce que ezali au téléma. Tu bien que Makamazo les Kassiko aux États-Unis, bazali une élection monde entier, bazali kolanda élection oyo, ezali koleka na États-Unis. Alors, tout le monde bien que Donald Trump na Joe Biden ti banda butu ti sikoyo bazaka ka coude à coude. Moto azoleka moninga zate, Donald Trump banolo bao yesi a gagné, Joe Biden pas lobi non, yé pas gagné. Alors, mon boulot est causé aux États-Unis. Mon boulot est causé aux États-Unis, je répète. Na sengi boye. Tangu élection na Congo, au mona américain batinda kabasoda na bango. Oyo kabasoda ba américain baza déjà na Congo Brazzaville. Basoda américain et si ba komaki na Gabon. Basoda américain et si ba komaki pemeni ya Congo pour na ko sécuriser biso. Ba yaka pe pambate na minduki na bilei pote bakoka kopesa peuple congolais en cas ya guerre. Alors lelo ezui bango banani ba américain Joe Biden hazalo kola failu Donald Trump hazalo kola Félix Tshisekedi. Alors kuna bazoloba ba yibi ba voix kuna bazoloba ba triquer élection. Donc tito comme na butu mo boulot ko za États-Unis na yango soki élection so pa na biso bango batinaka ba soda na sengi na président de la République monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Tant que peuple congolais na lingio salisa ba américain, c'est le moment tinda ba soda na biso ya Congo ya FARDC kuna pemeni États-Unis bazala na ba mboka oyo kangami États-Unis na Mexique pemeni na mai nangi bango pe bazaka na fleuve Congo tango bayaka soki élection na Congo pour ba sécuriser peuple américain haza ko luka lusungi bible lobi soki moninga salisi yo pe na tour na yo salisa ye. Président Félix, c'est le moment to la na peuple américain que bisope toza de cœur na bango tinda ba soda congolais na pemeni États-Unis pour ba sécuriser peuple américain. Pesa bango pe biloko kolia ba mema ba kwanga ba mema ngulu akapela ba mema ba dendon ba mema ba kisalaki ndeki ba pondu biloko ya Congo pour peuple américain et que toza de cœur et pas na bango. Alors nazo senga na congolais nyonso tout abima Amérique na moment oyo hazala sécuriser gouvernement congolais azui makambo nyonso na maboko soki bameko sala mobulu bakomona gouvernement congolais ekotinda bavanya combattant nango ya FARDC ndenge basalaka. Président Félix kotika bango te baza bato bayedaka biso preuve que ambassadeur ya Amérique akendaki minembwe tala bolingo baza nango na biso. Alors lelo ezwi bango ti butu guerre ekozala. Alors président Félix tinda basoda